22 pour baza ba kisa makasi bazo sacrifier ba famille na bana. Mona Kofi azo sa nze mwanzambe kalate ezobima. Alors nzamba aussi ça bango à partir de 2022 ba okufa te mais aussi ça bango ba succès. Il faut batika kisi. Mora obela mutu. Je suis pas là. Nga banana bota mana kota nganga moko pona makofi. Nazwa kisa likofi na beta grande sœur. Ba beta na bangonga pe donc na suma blog wana te. Donc nango alobi ga moni de nesi na bonga. En tout cas moni mutu mususu. Pour la dima bonga te banda mokili. Andima ngote. Et bisu de la famille chrétienne, bisu nyoso donc blog wana kutu bien. En tout cas prophète OK donc comme souvent na moi suka na mono tangi ba koma bata théâtre mingi mais to moi Tenatani batonga na table. Oh, t'as un lobby, est-ce que oui, maman Chako? Oui, maman Chako, c'est Aza grande, Aza Yaya Bao Nyoso Natangi, parce que Bango Basala théâtre national, Bango Baza officiel devant la nation, et puis Baza Apil Seranga, donc il va aller très bien. Tant on a ça, et ça qui on est. Bon, c'est là, Moutounyoso, on a peine à payer grand frère. Et là, Nzambe Soga destiné. Bon, on a eu qui a belaki, soi-disant, balongola emino, et puis soit ils ont négligé. Bon, ceux qui ont négligé, il faut pas interpeller le docteur Wana, hôpital Wana, pourquoi il y avait négligence, c'est pas ça, banquette, et puis ceux qui ont une erreur, parce que tu as un état de droit. Chaque grand comédien. Donc, maman a star mounene namboga na biso. Tant ba ça ba théâtre, bino bore bana mike. Ndamzu bobota maite. Biso de tu abota lango. Ya solo. Ngana botami na bomu motema na 1980. Tika we prophète boso na pe dans la mois 1980. Oui, bandeli nzote ko ça na. En tout cas, nous sommes ici avec le prophète Denis Lesbino Moboyo qui est besoin de comprendre. En tout cas, condoléances dans le corps théâtral. Comment on a monté peut-être na ebioté, peut-être na ebio, mais tamususu kombo ekimi na munoko, mais c'est épais ça au Canada. Net ba ni Caleb, aouta na Arche de Noé, cinéma Arche de Noé. On a bâti ce que c'est pas arc-en-ciel, mais nam na finance, na sala blog, nous sorti le comme Sinarc. Donc Sinarc, oui, une Arche de Noé. Et ali batunanga, ba nimi église, ba soliste nanga, ba nyani na ye, au théâtre au asa qui moi, ba on va au côté après. On a na Charlène, caissière et Arche. Charlène, on a le monde à théâtre, on a donc azali caissière et Arche de Noé. De quoi lambi. Donc il y a un chauffeur nanga. Donc bienvenue à Ultima la moko Nigeria aye na récupérer to bandi ko sala ngamu taliboso na expliquer film en Nigeria na lingala na moko na télévision. Donc yende mutaza ko répéter lenga anglais wana pour ngana expliquer na lingala. Donc tant on a ça émission bienvenue te la paix na boule à théâtre comme à Outil Nigeria. Abi bon il faut te créer cinéma abi OK. Vas-y, je vous soutiens. Né na PSV après quand les bateaux azalara na somi nzondo na bibo bozela to bananzondo bongo suko bo banotia ba wa pressé na baké pa nani kakibambi chitwa nde ba bandi théâtre et puis baké na RTGA et puis ba changer comme ba changer comme té ba changer ka arche wana et comme arc-en-ciel mais ce arc-en-ciel ba y explication nango donc c'est lui qui arrête la mort. Donc voilà, donc ce sont mes enfants. Donc on va théâtre monsieur Natala la honte. Vérité ngalinga théâtre té ngalinga ka mutuye moko à part salongo ou ba ça net ba téléfilm mais ba théâtre net mususu ya batu na sala honte Natala théâtre individuel net c'est tout là azo sekisanga Vous mon individuel, bateau basa individuel, surtout l'île na lela effort.
Linda ya Songolo. Tanti Linda. Non, la Lila est fort. Tanti Linda, en tout cas, merci à toi aussi. Donc, il est là dans Gadio, pour Moutassa Théâtre, Nanga Liboso, à sa publicité. Oui, pour nous, ça, stade de Martyrs, mais tu vas critiquer, les autres, ça va tout balandi, le lot. Mais on a toujours voulu dire parce que, Bazo Lananga. Moi, je suis na TV, na changé, na commis na côté musulman, bango batikala gati lelo, l'écran plate ba otila bato ama na TV ba sana bato zo panzana, donc on comprendre que na ba coupe zo koya na ba et pour lelo to ko na écran plat. Et on les TV à l'icos. Au moins de bato à retard, na za tuna avance. Maman, au moni ndinga na vrai leader. Pena. Au moins de la musicette. Non, la musique, Zéla. Après 3 à 4 ans, au monde à Bango. Au monde à Kofi, à Dosa, Nzambe, Kalate, Zobima. Mais quand ça, non, ça dit c'est déjà un pas. Il y a un monde un musicien chrétien qui chante avec un musicien pour ça. T'es dans ma bandité. Non, la monica fille m'a envoyé un concert à Kofi à Obina. Voilà la moni. Mais au moins de comme au fond moi. Mais bah comment fond moi, bah l'homme hypocrite. Fille m'a envoyé un bien bon, un bien penda bien. Mais la moni bah le bah critiquer na mais au Obina dans sa Kofi. Mais à ça moutout. Bon, donc, à comprendre que l'école a mis comme il y a maman Zéla. Zéla. Voilà la vision. 5 ans et béni. Au monde à Bango. Bando kota concert officiel. Baba no kende ba musique. Baba no bobina. Zéla. Zéla. Là, va passer de Babina déjà. Donc, Zéla. Ba hypocrite. Au moins, moi, je suis leader. Tout le monde a ma vie, c'est logo. C'est que ba toi la bazali. Ba prophète Mayanga. Ba sama groupe de bango à WhatsApp. Bamela masanga batira milangi balongo milangi na normal batira milanga bakopa batira sebe groupe mayanga ni na bango to monde weke wa ba prophète lolenga na ba pasteur bazana bango normal nzambe pe apekisa pe mablo mtsute ba omo ba komisa ngo mate ya mabe e ba kangani ozomona net Denis ba oui Denis abela ne vers à 20 moko ato moni na respect filmer ngotie kongo mo mego yebzo été passer de laisser à Ebi que j'ai la identité donc de laisser hypocrite OK pour nga na asoko tuninga question yo va fali na oui pourquoi parce qu'il faut na yo kaye Bible le na un Corinthiens 9 verset 20 avec ba juif comme un juif nous a juifté OK donc na un niveau nyonso mutawe la ngaki ata ba fâché na ode pas mundi ba fâché ngalinga bongo on dirait ba binelo nzete na bien obi kinga na linga bongo parce que na mona ba communauté na comme communauté denilis mususu alors il faut mukile mona lisusu ke na luga iloko monga ga lisusu etia des autres na ke ina nga otala e kaka otali ba musukulo apengwi lisusu nzete na nzete na e fruit la qui vraiment et ba danseuse ba obinela mama ba danseuse ba la tabila mabiteni teni balakala ngana kele pa ba kenaki kotala ndi mundi bomutu na ngai mundi minangai bon azana qu'est-ce na eba iteke na oya ba do changer su bilamba baza depuis ba danseuse ba la bilamba mikuse congolais pas à faire vert omoni congolais omondo elamano ekati mwana mbobo bakosepela na yo makasi na TV yo yebi bokozo la tabo mama mo yake ana couper tala couper mukuse ole baloba delesi comment yo zo tia muto couper mukuse basepeli na mama na otuno émission ya mama na elega mugoni ça dit batato bavandi na confinement na bato nso balinga bilo wa mikuse congolais azapela nyozo mona na TV congolais za bazo tia basi mitakala bazo sa émission OK ba otia ba moins 18 au moins ba kanyango mais ba ye manze momoko au moins nde ba suspendre nzemwa mais ba konzi batiki et zo le canal internet et zo le cadre de bato ba osepela ba po bango mo pe batalaka OK en fait il congolais alingi mutakala congolais alingi yo moni makambo ya ba pasteur basala kabaki pango te so ga ba moni ga mutakala na TV ba badi 1 million de vies ça dit congolais alingi perversité alingi bilo au moins ya mabe au moins nde ba fia na ba bini wala ngai nde bino bozo sepela nga na ye wana na ba ye obinela nga na sani ba teni na bango yo obengi no bango na bengi bango te mama ba ba moni tata ye ba yambi tata na bango ba bineli ngai na zupe moi eloko na pied bango moi na ye pa tata bombuta azoleka yesu ndumba moko ayaka bo asopeli ba parfait so ezali denilisi mais yesu baboya kiango te baboyi te mama asokoli yesu parfait yesu nye avandika boy
Jésus Christ mon santo ba pesi a pesa ba azusu ki na ya zo pangisa lokola Yesu aye Yesu pa tiki makolo Yesu atiki nasi ko nasani ngana ye pona batuana na mabena bango na zo supporter bango na natala danseuse à confiter na natala ba danseuse na TVT pasteur Lokuta na bino botalanga natala siko ngaine na komi siko nzete kaka nzete oyo na koyo mona te bino bozo mona ngana mona te pwana na babineli oya mibali babinaki wana balobaki tata mwa libongonene babinela ngawa danseur wana libongo ala lela effort akati dance na etititi na azupe mo loko to lukela wana ebi Jenny ala waza ne ma non na za ne bien non ba mais oh ngana ke na répétition na kelo gagner mpate vous comprenez OK ba yoka nzembo te amina se mola loboko beta ki alors ba no faut bazonga l'église bazonga pardon ba nzembo ba yemba la oya to préparer à moi oya para no kese mumba na yimsika ba danser bana sister oui manze manze bana se balata kaka bate baolata na bango tout ça pour les églises baolata na bango normal ba kilt alors moni ba yemelanga nzembo na mina na troisième mususu azo préparer OK wana to tala ba passe et puis ba fâché pas mon ndibo ngana kenda epa ya wata bon ba fâché te point vous avez pas failli na za pas failli na kenda pas failli na kende partout bango pe ba musicien mingi est prophète na kende pas kofi na kenda donc ezanga nzamba azaka so nga matsanga a provoquer kelo donc bango no to na obike na landi misa na tala ba commenter te mais na ketala moi quelques commenter na moni mutu abi a nzete le sac aba so fribizali na ye monani to yego comprendre sigo ke ana muta masumu OK bon nga na zana tant que toi na mokiliao nana otuna mama bato azomona ba mindibo wana ba associé bongo ba musicien na ba chrétien soyi ba mama ba pasteur ba soya mama tsa soyi ba bilo to moni kao ese wana ya ba chrétien wana za ba païen jibe asale lo ba boy na moni jibe na prophète Blaise Manzambi na restaurant ça m'a fait du bien à Paris hein mutunanga Manzambi les millionnaires wana mukolo kasarema na moni na restaurant na nyo na mbuta Namoni na Kofi, namoni, mais c'est ça, Axe de Noé, c'est ça la vision et comme au quota. Namoni manda chante à l'essa nimoko na ena mpates mon bien. Branamiste oya boy. C'est-à-dire message zo quota. Maman tikela nga 5 ans. Ba on ça ba on ba dimba boya te. Tali ape so dim yo boya. Janko. C'est la pe so dim boya. L'argent n'a pas d'odeur. Ah wa to frère zita alobaini. Parmi bato basungaki libala na. Tali azaina kat. Est-ce les balles wana suko ezate? Ezaliti suko. Ah. Maman, tala ba congolais beaucoup changer un jour. Beaucoup si bino pe bolingi émission wana parce que botala ki ba danser wana pani. Fa ba kangamiso. Kangamiso ko tala te. Ba vie pe belé pourquoi? Bazo Mwa benga zumo bo no yebsa kamara no kofi ndezana ba danseuse ba bini bien te. Oyebi pourquoi ba lataka maputa. Nako kopa na tali bien na bime bano ba obina na ba bien. Mais na tala ba maputa. Balinga maputa te. Maputa ka. Bango balinga ka couper ou be ba lati bilo na mwa mikusa na ba bien. Siko oyo ya ngai na kei kotala ndeko na mondibe na kutana ba matabisi. Siko ngana sani na bo yango. Siko na tu na bote ya banani po bozo boya ba pa parce que faut te ya ba pa yana na kati. Mama lobala. Siko bozo boya ba pa bokote ya banani. Oh, ba te ka ba kwarium. Bango ezaka mutamona pasi na moko za na tunani. Yepe ba munyoko la ka kisi ka nani botika pe nani maselo. Na sango na be abeta ka yepe trop. Sango na ninga za suna mbujima. Aza wapi yo? Mbujima iko ya nani? En tout cas, mais c'est la baie, natige le bilo, mais tika nga pe tunani na nga pe. Li so na bwa ki li bangati. Nani? Sangwana. Hein? So na le binya. Na lela effort. Ah, en tout cas, ngai na landa ba prete mingi te mais nga bena na fan ya Sangwana. Kaza bwa ke la Marcelo. Kaza Marcelo provocation leki alingi ba ya provocation catholique to ba be Marcelo ga moi mais a provoquer pété mais
réalité à confession la biso endimanga ba biloko na bango mais et a te ga provoquer à lobby vérité mais citer directement en tout cas na courage ko le kanga en tout cas ba cela na courage ko pardon na ko kate pour moi na séminariste nga na côté séminaire ba grâce donc na regretté. Ok, prophète, tout le monde dit que tout le temps est belé, tout le monde est pas question de l'obité. Là, vu que le lobby est mot de la fin, pour te côté la deuxième kilt, na yo moi message. Mot de la fin, c'est que j'encourage les FADC, va gagner combat là, il y a pas force du mal. Ba Congolais batika mafia, mafia liquide, une armée, partout botika mafia. Deuxièmement, ba politicien botika pe moyibi, na ba bloko bokomi na ngoti. Président, pourquoi les députés, la voiture, et bien, il y a des problèmes dans ce là. Il y a des grèves, il y a besoin de bon, état des ans, il y a besoin de bon. 25 millions, quelqu'un pas de députés, il y a des FCC. Il y a des kaka. Le peuple a besoin de bon, papa. Il y a des gens qui ont tout. On peut savoir promesse c'est belé aya bakimbango osali sipe mutsusuté okoyi pe koloba la bango na pe bimi to boyi na yo pe mutu pe okanga wate basaka do bomi parlement to komika biso moko peuple na yo eza problème te bali ya biso to vanda to tala bango au moins biloko do tina biso to tika la bible to koma ba député au moins biloko ndeko na nga mo ala o teka nga ba mboto na mboka akomi député a na tuni bando bandi ata motion alobi nanga pe papa na oza motion ni français na éviter siko na osani na yeka na luka mwa mbonga otonga ndako yoka et na mo a pêcher ada la parlement abe le bo mpe mboka onde ya ngo tindi biso siko ba passer ba kende na ba députation lisu c'est belé na 2020 na so ina besoin ministère mais ka président Kabila pesa nga ministre pour aller à des ministères ministère à mine ya mbongo ebele na ministère affaires sociales pour qu'est-ce moi mbongo et wana na kasina tonga l'église na pesa ba veuve bandaku ba nini tout ça na kena ngape boloko parce que za mbongo oyo nga na osunga ba bola na ba passer nyonso a Congo na somi ba tol ba nini ba tsa l'église ok bongo siko na ba bazozo ba mbongo ba pesa ngo ba ujana na nga na zumbongo na pesa église où est le bal bon ni denza mo suno ka du ministère te mo zwa et là mo soutenir ba tunyo ça dit la souci ko ya peuple congolais nga pour pouvoir la linga ngoti ok autant na nga na linga manga ba vanda na bureau ba na tongo tipo wat et si mbanga ite alors donc na saluer bande konyo so na linga na côté deuxième kit na batuka bana mutu bana mutu lelo batamutu na tanga kaite pour ba so la biete na opesa ba batu bana mutu nete restaurant Jongade na Paris kuna sika benda likaya bwekali manga benda na ndenga solo na bataba benda ya solo legina ya bandingari pas Jongade ouais donc la semaine on peut donner numéro na même bato na kino ko commander tabana ya ka vol à 8h du temps ils appellent moto ambala ngo bien na la saluer ici Gazali na PSP moto natura momba le batable azali chef ba nyoka nyoka batu na ngai c'est-à-dire nyoka ezali catégorie ya ba sportif ya bato basimba kisité OK ba boto la pouvoir satanique pourtant moi za beti be ba nyoka faran ye ya welo ya période awera ale beta wa moto da ba banzo nga bibi nga bena ba nyoka nde pelisa imoka c'est le fait na saluer la son États-Unis na oyo kamusala mona zo sala merci beaucoup donc na za expliquer na bato ba olandanga na pesi sumote na ana inyongo partenaire makasi nzamba pamolo na pesi mote lisusu na efata moda bière nanga na Lyon na saluer pe lisusu Arthur Zemena bière nanga o monaki atina nga yoji o asomelanga yoji o na latanga na defa beta ça va ko tout prophète ça père mikolo na beta beta ça ça peut être donc na nga prophète na propre bala ya miso ba confondre na respecter miso bato na ndako pour mutu otala il faut mon couleur faut mon amena que les lessieurs OK c'est ça avant ni na TV pour otala maman mo ya na as mukolo maman ba 65 ans 70 absengi témoins alléluia amen ah na mona na mokilo même mutaleki de laisser azate ero apena hygiène abugara dazenga mo la life amen la donc alléluia bien la tarito pe ate akitoka za moi mbali lolendo lokola mungala
Yo regardez, la souga va toi mirimire. Aïe place dans un boy il a $30,000. Il y a bon de ça, bien fort. Maman, je te pense à Ningaï. Mais si on voit que c'est moi 30 maman, na ya l'église à Denise, ya la maté à Théa, la sougi, bah il s'est dans un telaï. Et avant de la liboso place Gabon, la souga ya beta la relié à ça qui dirait pas na même Nicolas, à Kenazo Dubaï, so what. À ça, bah il en est, na mon a sauté, mais na moi limité. Donc, na salué l'issue Kerok. Apôtre Congobar, malgré l'ikamoté, mais comme ça, la PCP moté na Konde Liloba, ou Liloba, maman n'a partenaire. Konde. À soutenir ah, prêtre. Mon dans la ça, esprit de vie. Puis aux Indéna, bah, usine, na mapa, bah, nini, tout ça. Là, ça, fabriquer ça, ça me l'a. On a un sagat. La PCP moté fabriquer c'est ce qu'il donc, na salué bébé Boutou, Joseph d'Arimaté. Où a commis Joseph de Nias. Abim album les 30. Ok. Parmi bateau ba matasuko na mikolo zoya zabango. Bango déjà. Non la prophète des nations. Par collaborer ma futa. Oui. Ok. Ndenge suko penza maloba na 5 musiciens mon ba okita à partir à 2022 pour baza ba kisa makasi bazo sacrifier ba famille na bana. Alors nous avons aussi ça à partir de 2022 bah au faté mais aussi ça il faut bâtir à qui mora obela mutu ko penza maloba na 5 musiciens mon ba okita à partir de 2022 pour baza ba kisa makasi bazo sacrifier ba famille na bana na loba musicien mon okufa mona vie jusqu'à Kenaki d'apotissé mi balé ba okufa mona nganda na ena lokondo na lobi susu tour musu ba okufa moni au cadre papa na kitenge yesu akiri to leli donc etika idée alors batu ba yoka kabilo ko biso to yebisa bino na saluer pe lisusu mayanga neza mulaya leo na moni mayanga leo na moni za mulaya ya mulaya te po nazo commenter de tout na pesi mote na yemoa azape grand libanga penda ya ye ngwana buku bimi kaka te buku te oza iso net aza partenaire mwana nga audi poto OK aye na 29 conteneurs à ordinateur caméra surveillance 082 066 10 05 numéro na ye 082 06 10 05 bozwango po bobenga ye moko leba opianga bambongo garantie na ne donc garantie une année c'est pour la makasi na PCP mbote na Dorine Mavinga na PCP mbote na Olivier Belezi na PCP mbote na oyo pende vona tanga ngopo ye peda maman na partenaire staff tumba ya maman présidente Keti Lwalwa Chantal Kimora Kizina na Sifo Tunani Titi Wanga s'il vous plaît Kiti Wanga Abiguette Pacifique Kimoto Clarisse Maman Eli Kelemba Clarisse Kole la marraine Claudine Bokoko et puis prophète d'Israël Condé et puis na salué le sous dame de France et na bao bayoki kombote désolé mais na PCP mbote na bière na nga mususu o azana Londres na PCP linko yepe mbote donc qui te sili bosali mututé te babosani ebele bosali ebele ebele ba ki c'était le prophète de l'île sa bosani ba tenir nga de guerre prochainement mais prochainement raisonner bango dimanche 10h 9h 8h bazana arche mbolo 87A OK ba les États-Unis na ozala kuna à partir août na ça ba tournée américain na ça la 15 états donc na ozala wana de apana fêter anniversaire na le 12 août kuna zamela nga pa molabino la bénédiction qui est fêtée kuna non ma bénédiction n'est pas millionnaire mais on a béni mariage na et puis na ça campagne moi et puis ba osanga ba tournée. OK, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les fidèles à Congo Source. Merci aussi à vous également, prophète, parce que vous avez répondu quand même à notre invitation. Dans ce Nabino, il faut continuer à s'abonner parce que la chaîne Nabino Congo Source, c'est Nabino Ana, et bateau Nyon Sobodingarango, vous s'abonner. Quant à moi, Berthelin Toumba, je vous retrouve prochainement, même chaîne avec un nouveau numéro. Bye bye bye.